Peuple congolais, bonjour Nabino. Ya pandela nga vidéo. Lombongo tu es convoqué. Yaka. Zwa kichofanda lombongo. Otozo yoka oyo. Donc tina ba makambo maman Olive. Donc yo salaka na kati. Yo za chantre de l'éternel ou bien chantre de tuerie de l'éternel ou bien chantre de tuerie de personnes ou bien chantre de tuerie des peuples congolais. Lombongo. Kombo no ekoti awandenge nini. E bandi ndenge nini bokoma na ba Sandra Moyibi. Sandra Moyibi alobake no ya tikala kosola na maman Olive te. Mais yaya na yabi misi audio. Yaya na yabi misi audio. Merci bino peuple congolais. Maman de la nation, maman Denise Nyakero. Basali montage ya voix nae. Na lobake yango awa. Boyoka siko na matoi na bino ndenge ni yaya Sandra yemoko ndenge zo benda Sandra matoi mena lor mbongo yo za penza biso to na ba question à poser yo biso to penza na ba question to na livre ya poser ba question yo moko tina nini na milela nela uza komona ya motu yo kole kopesi ngai ezande pema eza pema te bino boluka pema kaka te bino boluka na mbongo boluka na mbongo. Donc tina makambu oya ba M23 makambu bato bazokufa na Kinshasa donc yo lo mbongo za na kati. Yo faut expliquer biso lili fio bandoka nga mama Olive Suki akenda wapi. Pour famille na eti lelo elelaka. Mwana bango monate. Ya boyo kabino mwa matoi na bino makambu salinga somo pe malina nzoto toke boza na cha volume toyoka. Oyo ngana bengeli yo. Omoni? Sandra na yayane ya mobali boyo ka bofungola matuku na bino ya matoi. Botu fungola matuku na bino ya matoi. Sandra na yayane ya mobali babandiko kunda na live na nani na audio. Il a présent point. Il y en a une ndolo ba Justin pour tunanga qui makili libanda. Sandra, il faut la plus de sagesse. Il faut la plus de sagesse na bonzambi. Moni, tu as eu cette grâce là, yomo lobi, yomo mona ya mama, bandita mama. Oh alors mbongo atindaka luko. Lor mbongo atindaka boyoka. Oyo mama lor mbongo atindaka boyoka malembe. Oyo ngana bengeli yo. Omoni, je parle de ce qui est là présentement. Il y en a une... Tenandolo ba Justin pour tunanga qui makeli libanda. On dit Sandra, il faut la plus de sagesse. Il faut la plus de sagesse na bonzambi. Moni, tu as eu cette grâce là yomo lobi, yomo mona ya mama, bandita mama. Oh alors mbongo atindaka luko mama na nti sikombe komoki manga bato. Oh lo mbongo alukila ka mama na ni. Moi si akabila na. Watinda lo mbongo alukoti. Oya sa dimanche de kudia Kinshasa ya marambane na yeso o na kidinda. Ozomona. Alors ayo ko ya marambu ya mama Denise menga na umuna ba contradiction ko na nai nao ya una yibiso bi omunga avana banda même ba dimanche on te Sandra na osa ba approche na yuse lo mona Sandra Sambila onzamba Na tena opposi nesika na lombongo audio za mulahi ya 15 minutes lombongo lingo te ya biso nini. Oh maman Lombongo batindaki aluka yo. Maman Lombongo. Moi c'est Olive. Mais yo Sandra lobokutana na maman Olive lembeta. Lombongo yo na Sandra bobanda kosolo anini. Bobanda oluka nini parce que Sandra te kaminduki. Sandra za M23. Sandra nde toyebiye Sandra koti saraba Rwanda na Kinshasa akomisi bango bandeko na bango. Sandra basomba minduki basombi ba ration ba memeli batukuna na kati ya nini ya guerre côté ezalaki. Nanga auti kuna na esta ye awa na poto bango na Sandra. Likambo nini Lombongo. Do yo pe na kati ya ba M23 na kati. Maman c'est préparé. Lombongo c'est préparé. Oto ye, eza premier goût. Lombongo,
toyoka ba audio bien tozela ba audio msu ekota oyo eza premier goût yaya kombo no ebima kaka alerte kopesa na Kinshasa. Ah oui, alerte kopesa na Kinshasa. Soki yoza kota M23 ke na bananga na mamo live na makambo nyonso tu ndenge zoleka na nde bazoboma bato yo etake chrétien okoki kosolola na mama na wana te ke non ke mama bato baokufa mingi peuple de Dieu okufa bible lobi bongo te lobi boye lobi boye bino bokufela kaka mbongo kaka ya bino bokosamba ya bible lobi na mokola suka akoyeba bino te. Oloba Seigneur na bande côté ya pono awebi soki non na yebi yote. Yaya. Pourquoi bo si sabat ba posa osambela? Pourquoi bo si sabat ba posa ya koyoka banzembo na bino? Même ina ba concert na bino bo si sabat ba posa kokota ngo pourquoi? Peuple comme on a pensé dans la vidéo. Lombongo oza convoqué. Yo il faut ça l'émission expliquer biso ni ne bomba mina sewana. Lombongo, il faut expliquer ce nine bomba minase. Tout ça pour ça non. Merci.